La Mouka, la Ingeta. Comment on dit l'ancien léopard baillé? Comment on dit moi? Ancien léopard baillé. Est-ce que vous connaissez le moment? Merci, notre communicateur Nyoso. La ligne moto Nyoso Azala Awa parce que tu es au sol à Makamamboka. Boite boite. D'ailleurs, qui va communicateur va faire si les jambes là. Alobi samedi Tokoyambo Bondo. Alobi samedi Tokoyambo Bondo. Boite boite. Ce qui casse c'est Kobeta samedi. Est-ce que Moutoumou va yokina? Est-ce que Moutoumou va yokina? Tolobaki pona mboka oyo Congo. Oyo koya! Nazo kabinote. Nazo kabinote. La situation du pays est grave. Mboka ezala pasi ya kosaka na mote. Tina université inikine. Pas comme côté la étudiant. Ouais, marquage. Voyons quitter. Va étudier la jeunesse, l'avenir de demain. Bonjour mon até, bonjour mon até. Bonjour yokato, bonjour yokate. Peuple né a changé comme makambo mboka. Mboka va changer comme on a minduki. Nous allons réclamer la paix le samedi. Nous allons réclamer la paix. Ceux qui vont mettre ta gaz, voici la nini. Ceux qui vont mettre ta gaz, voici la nini. Donc, Oya ou Bondo. Tala, secrétaire général, il fallait qu'on ait un abisso à l'élo. Ma caméra est en embouteillage. Mais ça me dit à cause de là. Tokotika Kabila Nanga Nati Sekedi Basakana Mboka Soki Moke Peuple congolais Makambo yo Tobanda Koloba yango banda 2019 Banda brocage électoral Tolobaka likambu moko Tobongisa Mboka lisanga Totela pasi ya population. Omoni lelo Kabila akegoma boyoki to boyoki te omoni bili to bomoni te tila Moussa Laurent Désiré Kabila yaki na munduka utakotse barwande banani yeto yete yo na chango kangaka rebelle yasolo to alukuta kangaka rebelle to kangaka yete balia frappe tellement Congo zotala yo mona chango ozali soki totelemi te mpo na kimia c'est-à-dire que biso toza bana barwandais biso toza basi ya barwandais otoboye te telema message oyo tolance kobanga te fayulo sa yebisa yo tika kobanga omoni bango nyonso baponyoki fayulo akimi moko yo akimi kisasa Gagné samedi tozala kuna na se samedi tozala te tozala kuna na se ata sécurité bozala boyoka biso samedi tozala nzela pour réclamer la paix soki bino bataida pes musala bino kofinga bato bozomona te ke mboka eza na danger wana etali bino tokobundana zotote tokobundana molimo tokobundana zotote tokobundana mo bitumba ya Kongo bundana zotote tokobundana molimo bitumba ya Kongo bundana zotote ya maloyo bundana molimo Pate fayura bundaka na zotote Pate fayura bundaka na molimo Pate ya sango bundaka na zotote Kaka yemba bundaka na mo Itumba ya Kongo Nana zoto ya maloyo Bundana mo Itumba ya Kongo Bundana zoto ya maloyo Bundana oh ya ya
D'accord, tu as gagné au film à Batou? Tu as gagné au Iba? Tu as gagné une solution pour la Makamboka. Donc, comme il il faut une solution. Solution, les amis Baleté. Les amis Misatouté, les amis Nété. Tombe la papier aux alamos. Tombe la papier aux alamos. Solution, les amis Moko. Il faut te fanda. Il faut te solola. Nations Unies à lobby. C'est parce que ça dit, on va dire, l'Union africaine à lobby, Bitumba Oyo, moyen continuer il faut dialogue. Sadek à lobby, Rwanda lobby, Nairobi à lobby, Tanzanie à lobby, Batonio sur à lobby, il faut me battre. On est à Congo, mais Ndeko Chilombo. Tina Nini Azali Koboya dialogue. Est-ce que Bayokana Kike Nandeko Joseph Kabila Baka Bolamboko? Comment dire comment on a net Bayokana Kike? Il wana balobela ka mikolo nyonso tomona ka te. Est-ce que Bayokana Kike Mboko Baka Bolango? Ono nini Ndeko Félix Tshisekedi à se précipiter dans le mbango penza à lever par immunité de façon arbitraire. Et Ndeko Kabila à Kena Goma à cause la rapport pas Yanani. À cause la rapport pas Yanani. Ayamba Batuya, Banzambe Nzambe, Ayamba Bachef coutumier, Ayamba Bangomoko Bata Afte. C'est le triangle de la mort. Joseph Kabila, Tshisekedi Nananga. Alingi Congo te. Mais il faut se cotocher intelligence d'État. Tolingi Congo et lobby et Zalandanga. Bitumba ayo toche ngona mutu. Ezala Bitumba ya contre Félix Tshisekedi te. Eza Bitumba ba luka ba balkaniser mboka na biso. Nyanye. Mais le lenge oyo Ndeko Félix Tshisekedi azokumba mboka. Le lenge oyo azosala ba combine na Ndeko Joseph Kabila. Eza komona polele ke balingi ba distraire yo peuple congolais. Félix Tshisekedi azosolola na M23. Azosolola na bananga. Yemoka lobi Joseph Kabila mukonzi ya M23. Bon, sikoyo Joseph Kabila ngope akela Goma. Ils sont dans un jeu. Il faut Congolais yo au téléma. Il faut téléma. Aventure, oh, il faut tout arrêter un mot. Tala, au Kabola Soudan et Bandaki Karaboui. Kabila a créé une zone tampon. On va bien en français. Zone tampon. Azanani. Azanani. C'est un ancien président de la République. Moi, le Congo, oye. Tu as signé mon candidat Joseph Kabila. Tu as lobby, Bissonio Sotonimani, qui est crise des armes à Kassi na Congo. Boto Boete. Tu as lobby, solution Zaka Moko, dialogue. Boto Boete. Yemoko Pe a signé mon candidat. A lobby, solution Zaka dialogue. Mais tout le monde y a qui au monde à Goma. C'est-à-dire qu'à calculer qui est mot. À calculer qui est mot, Fungola Missouma na Congo. Kabila Lobi à Kokota, la partie orientale. Olivier Kamita Tolobi à Kokota na Goma. À côté na Goma, toi à côté. Joseph Kabila qui est Goma, Olivier Kamita Tolobi, opposition sur la Sangana. Si ma Kabila. Jamais. Jamais. Azanani, Moupana Babotiao. Comment ça le Kabila? Le président est à lobby. Nyanye. À lobby pour le Congo, ce qui n'a Kabila n'a pas signé. Pour le Congo,
Ce qui n'a fait Tshisekedi n'a pas signé. Mais ça la biso bada badate. Babeta biso mosenzo te. Baba tamaele mabe. Voilà, moi la maele. Baza bato ya mayele mabe et makambo ndenge to comprendre yango. Na émission déjà le président élu Martin Fayulu a ne va pas opérer sa mot d'ordre de la Congolais semaine prochaine. Ouais, c'est ça, 2 ans après. C'est bien. Quand il y a distraction, il y a des soucis. Ouais. Aussi ton pouvoir, aussi ton sofa, aussi ton pola, on a mon chaos. C'est ça la bagage. Et ça, il faut tellement. Nous, tout le monde a besoin qu'il y a. Tout le monde va Lomé, Batamboli, Mukonzi à Lomé et Aoua, Mukonzi à Togo. Tout le monde va émissaire, il y a une africaine, il y a un Kawa. Bason di dialogue. Mais pour Nani Tshisekedi, Azali Koboya. Sikoyo, peuple yondo faut réclamer yango. Peuple faut réclamer Kimi à la Congo. Boto bote. Yango la lobby samedi to boya mobondo. Kotika la nanda kute. Banga muninga na yo. Okostambola na nzela po osenga batu biloko koliate. Okotambola na nzela po longola bilamba te. Okotambola pona kosenga kimi à la Congo. Na ba démocratie nyopso ya monde yokangai. Bazoka solution na nzela. Réclamation au peuple ezaka na nzela ezaka na minduki soki boke. Yango wana. Message essentiel. Oh tozana mo to sur le terre ko lobaka mingi mingi te. To sur le terre ko yembaka mingi mingi te. To fundi bitumba oyo. Mais Félix Tshisekedi alingi asala makambo asala qui na élection en 2023. Simulacre d'élection. Azo créé Joseph Kabila comme challenger. Azo créé Joseph Kabila comme challenger. C'est-à-dire que moto ngana yokana ngani makambu oyo batu ba yebite na sala ki dil na ye to continuer batu ba yebate. Martin Fayulu ba fotaki na peuple to tikaye na eka. Na lobi congolais fungola misu boto bote. Nous allons mettre en échec ces complots. Akende Goma, akende kutana Kabila na Goma. Ozomona ngoto et comme ça et c'est pas Félix wa kutana kaye na Joseph Kabila bakende kokutana. To kokutana mukolo yo basango bakoloba ke to kutana. Mais to ko réclamer yango. Boto bote. Yango to lobi boli. Totika distraction. Nous devons assumer ba acte na biso. Nous devons assumer au biso toloba. Bitumbo tant tozoloba qu'il faut résoudre la crise pacifiquement. Nanzela ya kovanda ndeko Kabila osala ki 18 ans. Obongisa imboka te. Ndeko Kabila tokena ba élection. Peuple a voté. Yo yo kanina ndeko Chilombo talande ko komisi mboka. Lelo tozo subir Nanga se condamné à mort. Condamné à mort. Nyoso wana baje na bango. Conseil européen Fandoko Félix. Soki ya solo nyenye landanga. Soki penza ya solo aza mwana.